Bonjour, bonsoir, on a pas fan de la charmante. Il y a ma solo ya mbeto ne tombera jamais. Toujours ma solo ya mbeto to tikala ko beta ngo si mukoto ko kufande to tiki. Tant que tu as envie de continuer toujours ko la bino ka ma solo ya mbeto ba mama. Na lingi bino mingi on a kaka ko partager toujours na bino bozo ba kiti déjà bo vanda. Bozaza déjà wana film bandi, ba mama ba ba ki olala. To bandi suko masolo na biso ya mbeto nde to beta rango kaka sujet na nga ya lelo na ye na sujet ya lolenge nini mosa ko sokola vagin na ye na sur na la kisa bino des gens ndenge nini okiko salela pour vagin beba te ndenge nini okiko se protéger na beta ngosiko lelo na ye na lisolo ndenge nini mwasi akoki ko sokola kibo mwasi na ye na bandi boza déjà wana na koki obande émission boete sans toutefois na saluer bino partout bozali na pesi bino ba gros bisous ba mbote na bino na lingi bino mingi bo continuer toujours ko s'abonner massivement na chaîne na bino Isaac News TV bo andozo ba nouvelle toujours ya bien avec Julia la charmante caresse la chatte Plati Lukao l'intelligence du travail to zawana toujours pour na ko partager ba analyse ba mamba bien kana bino to la bino ba info ya solo ya lokuta te en tout cas bo continuer ko saba o ba s'abonner des gens. Bon liker vidéo, bon partager, bon aimer et ça la biso bien. Bah on peut pas tomber dans vidéo na biso ya Isaac News TV non vous s'abonner et c'est pas d'ici n'engé placer le cas à l'obaka, n'engé caresse la chasse à l'obaka, n'engé Julia la charmante à l'obaka. Cliquez, s'abonner. Quand on s'abonne déjà on doit trouver info ya dégâts. De l'eau Julia la charmante, elle est bien sujet n'engé ko sokola ba plat. On a ebinde ba sokola ka oui to boite to bakisaka mayele bisika o esuki esika yo suki Julia ye ayo pesa mama yele mo boy esika ngabe Julia na ko suka po ko kipe ko komela nga la charmante place na boy to ke na mabe na comprendre to za bateau maman Rose la patronne je te salue ma maman chérie trop de love pour toi maman na pesi ba maman yo so mbote maman Sifa na Dubai. Mama Sifa yonde makambu mama Sifa solagu ma sola mbeto avec Julia la charmante quand des alara to fongoli siko maso na biso ba mama nanga ba mama bwanya ba mama mayele ba mama ba simba babala na bango ba mama ba yebi ko laver ba plan na bango na bite na lobite ke no boyebi te na yebi ke to yebi ndenge to salela rango mais Julia est une nouvelle formule pona ba mama o ba yebi te ndenge nini mwasi akoki konika kibo mwasi na ye premièrement mwasi asokolaka te abandi nanu kosokola nzoto nde nalobaki na bino l'autre fois obandi na nzoto après mai wana ekomi bamusi yo ye kosokola yango ye konikela yango sexe na yo basala bongo te kosokola ya bomwasi babandaka nanu boye otie mai na so na yo so pe osalela no ba douche likolo kande to lobaka okoti obande nanu ko laver nanu sexe na yo ko laver sexe ya kibo mwasi ndenge nini po ebele na lobaka ko laver sexe wana ebele ba ye barate ndeni mwasa ko sokola azwaka kangunzami azwi ebela mai abandi ko sokola mwasa ta sexe na mai te vagin na biso basi bataka ngo mai te ebi to boko sokola ngondeni oba Julia biba chama ite to chama suba abiba chama ite ba chelo roboete ba chaka mai me na ba faso biso to kinda na ngote mwasa sokola ndenge nini tango tie mai na douche na yo na cantine po to za douche likolo mama faut que na petit so kande na te arabino po petit so et ko aider yo osokola facilement vagin na yo po douche likolo na ebite na beno na ebite so bonika ngo pe bien na ebite pour me tomber dans ndenge na ya sokolaka lelo mai na vagin ba chaka mai te na sens nini tango sokola kolinga raté ozui nde to sokolaka loboko na biso ba o baza ba dégaucher bango ba ebinde ba salela mais biso to zalaka to soko to salela mingi loboko ya mobali o ba bengi droite to sa ndenge nini okoti na douche ongumbami nde to sokola vagin avant bando sokola nzoto fo sokola non vagin na mai propre non o sokoli nanu après o sokola na mai fufu ba sala bongo te mai atango komi na mousse bongo mousse wana na vagin na biso eza déjà eza non eza acide
ememela biso ba cancer, ememela biso ba maladie ndenge na kati ba microbe infection. Tango yo ngunzami na douche na yo, zwa loboko na yo ya droite. So nika ndeti nga souvent na nika na gauche. Na sokola vagin na gauche. Na sala mingi loboko ya kati danga facilement pona nika bien. Nyabite batu mususu basala ndenge nini. Na ozwata na sala déjà na nika vagin na loboko na oyo ya droite. Na sala ndenge nini na ngunzami. Na zwi mai na kati ya so loboko oyo ya droite. Na zwi mai na zwa na tie na kati ya so. Bon comprendre. Na tie loboko na ya droite na kati ya so na zwi mai. Na sopika boye ndezalaka na zwi yango na tie na loboko na pupoli boye na kotisi na vagin na na niki soki pe o etizi no ka liboko moko oyo ozwi loboko o moko tango na kati ya so ezwi maiti obimisi opupoli okotisi na vagin na oniki kaka bongo tie loboko opupoli okotisi na vagin oniki otie loboko opupoli okotisi na vagin oniki. Ozo sala ngote baloba mwasi so ke douche faut ozala ton ko sokola pona bongo o sala ngote ke no mbangu tango sala ngo bongo loboko bongo ezala mai opupoli okotisi osokoli bien jusqu'à ce au mona ki oteli ebele ba mona po tela faut perte blanche sila non moi si po tela faut perte blanche sila tena ko sabino bongo perte blanche wana faut tikala katandambo faut tikala rapport nini darabiso darabiso ce qui peut nous autres qui bon moi si ezara bongo sans perte blanche nous autres qui bon moi il faut vivre na perte blanche parce que perte blanche ko aider biso ata microbe nous autres qui na ba toilette na ba douche microbe wana ezwa biso te ezaka likola perte blanche wana tango yo si ça nyonso si ça peut bilengiti perte blanche ko si la teli po yeba ke vagin teli boye bezala ndeni tango onika bongo na la kisibino oniki bongo poye baketeli au moins tango oniko donc au sentir que masuba mo boye ba tanto sokola okino pe ko suba mais tango oniki vagin poye baketeli vagin eteli au sentir masuba mo ya moto ya suka ebima biso tango yo nika vagin masuba ne ebima biso ya suka ebima ka mukie ebima ya moto so ebimi bongo c'est que vagin na yo eteli nango eteli so yebi ke moi si azaka toujours na lingette na ye nga c'est la trop compresse wana ezate ki o utiliser pendant 1 mois 2 mois 2 semaines 1 semaine oko sela ngo bongo te compresse wana faut zala na ngonde nini mingi tango sokoli bongo ozwi compresse na yo okupa ngo na ciseau kotisi na vagin et darabiso pour nini et comme ça biso moi et kanga moi nzota ki moi si compresse wana moi ça zanga compresse te azanga ka lingette c'est so pardon et plutôt ban jeune to benga nini nga c'est la compresse mso ba c'est la ba couche mais ça m'a bien ko utiliser ba couche des gens moi na lati et ça des gens bien te au ça la on a il faut ça le propre so ba compresse na pharmacie après avoir ko sokola bongo surtout ba sama bala oyebi ke papa azalaka na ba jour ta ko senga yo mibali ba déranger biso souvent surtout ya mabala so lelo bo coucher na été donc yeba lobi bo coucher na ye so bo sali 2 jours bo coucher te 3e jour faut bo coucher na ye ya ngwana mama faut kozana ba lingette wana e ko aider autant aussi sonika vagin na yo ozwi yango okotisi na sexe na yo ki bo mwasi ofandi nango bongo titango ki estokola isu na pokwa olongoli nango esalaka bien e kangaka pe ki bo mwasi ko kangama nanga na loba ezaka te fo kangama ozonga vierge te parce que y a de vierge to bota to ebinde ezalaka ata pe so boti te oza déjà mwasi oza déjà de vierge o kangama isu bongo te faut que yeba komi batela ton papa okota sentir pe ça va poso oza pe sec makasi kozoka na lobango kozoka mingi pe sa malade tango kuta dana mobali moya malade to mobali azaba infection na ye azaba sida na ye azaba maladie na ye tango déjà koto akuti sec bon azoki et pe sabino malade yango kolinga kozala trop sec te ba mama nanga media ezangonga. En tout cas, lelo na ki na partager na bino kaneni bo wiko sokola moi si a sokolaka ki bo moi si na ete ke ofandi makolo zu maboko zo kotisa mai o baby sat bo tout na même conseil surtout na ba mama bangala
bango nde bayebi bayebi secret ya kosokola vraiment c'est excès mingi bangala nde bazalaka vraiment na makambo wana bazalaka vraiment matata mingi moi c'est akotisa bongo te mpona koprotéger nzoto na kokotisa mai te avosokola fo banda no na kibo mwasi ntango zwa vraiment temps ndenge alakisi biso bongo to comprendre bien te na mai te totela ndenge botela parce que nga mona salela yango botela tango baba mwasi akoti na douche zwa temps osokola tango tie so na ozwa vraiment temps so otie loboko na mai faut opupola moi bamai elongwe ale oniki otie so na mai opupoli bamai wana elongwe oniki donc okende onka bongo ekotela yo mutu akoso te parce que nga mona aza donc naza vivante nakufi te nasalela yango bamama tozwa mayele tozwa je la charmante yaka po partager na biso eza te ke non nayebi koleka bino non eza pe te ke non bino boyebi te so na ye liboso ya bino boyebi te topartageaka kaka tant ke bamama oyo ayebi alakisi moninga oyo ayebi te mpe apprendre pa moninga eza bongo bamama na nga média eza ngonga vraiment nayebi ke bozalaki scotier branché olanda la charmante partout bozali napesi bino bamerci babone na biso ya Isaac News TV en tout cas tolingi bino mingi toyebi bino mpe bolingaka biso bocontinue kaka toujours kopartager aime kolike video oyo nanu basabone te bosabone na Isaac News TV tolingi bino mingi tondela bino ka banews ya bien na Isaac News TV napesi bino merci beaucoup na ndenge bolandaki nga merci na bato basalaki assistance na émission na ngai ya lelo merci na équipe technique mobimba merci na Richard RM so bomona bilili ya swag ya bien la charmante obimara nde na bimi boye devant bino grâce à Richard RM napesi yo merci na mosala na yo sa tokos merci na plateau likao mpe lelo ayaki koassiste émission na nga abe na nga lelo fona assister sans tabou malheureusement lelo nasali na mbeto te malheureusement lelo eleki lango kaka bwende bomona na babilamba eza kaka te sans tabou foto kataka forme non sans tabou eza kaka baconseil okolata mpe lamba mpona chambre mpe bayamo mpe balala mpe na bilamba. En tout cas, merci Nabino pour continuer car toujours pour partager, pour liker, pour aimer ma vidéo. Bah on va tomber la vidéo, on va s'abonner, on va la nouvelle à bien. Merci à maman Rose la patronne, merci à maman Sifa, merci à Gibson Moulo, Mbobos des boss, merci à Plexon Star, Miradi la corruption, merci à Bino Nion Soto, merci à Lolo, ya Laurent. Ya Laurentine, ma sœur à moi, merci beaucoup d'assistance Nayo. Tokutani à la prochaine, bye.